Kangisa ma papier. Sœur Étoile abomi mobali na papa JR. Rosie Muchopi. Il y a toujours Libaya félicitations. Tomoni Palewana te grappé moi na papa JR na moi na Sœur Nabiso Étoile. Sœur Nabiso Étoile a 4 papiers, musala papier important. Ça c'est comme Muchopi. Te ma belle vie bravo. Film bandit mystique. Ce qu'on t'a dit siko Kulutu nde ma belle kebele pa kulutu. Kulutu ma belle kebele. Siko tangu bino bozoni nga tozwa kulutu aya. Lokwa ba kulutu busu ba yaki ko tourner. Tozwa pe kulutu pa ya lisusu. Place nini oyo président Elombe a déclaré ba tchaye na film. Soit disant et pas yasila ndingo zoloba wana. Et puis na mutu na yo ozo sala parce que na ba attaque tango sali bongo ozo benga kulutu. Lelo lingo memisa président Elombe charge ya bana nenyo surtout oyo bazoya ko bimana ba sortie médiatique. Donc président Elombe ayebaki yango. Donc mwana mobali a bololé oyo. Donc yé aye koloba que président Elombe ayebi sortie médiatique à Irsi, ayebi sortie médiatique ya Sœur Nabiso Laetitia. Na groupe sima bana boni. Et bon bana ba okene ko mataka na ba live ya ba mida. Tikoyo côté à compagnie. D'ailleurs tonton na biso akomi kopesa nga mutu pasi oyo mosali ya ndenge nini. Ba chef ba koloba akoyoka te. Jilo va kopekisa. Bodi aza kopekisa. Akoyoka te. Film eza déjà kitoko. Film eza côté moko boye lingomba ya ba bolole ba ka ba sakana na bato. Donc à peine makamba c'est ça tane ba sakana na président Lumbi. Ba otia na ba temps fort ba chepe photo na ye. Alors bo interpeller bango, bo cheki photo na ye po ani so bo loba na ye te. Ngana si na su vidéo wana. Ngana ozo ka ba vidéo. Parce que trop c'est trop. Peut-être so bo mona ke to loba la po na belle vie. Bata belle vie pe ba finga bato. Siko président Lomba salini. Allez film et what? Président Lomba fa contrôler bato ba que ça ba interview na bango. Président Lomba ke contrôler bango. Président Lomba lelo akomi apona bina akomi ko la film kuna. Te, to ebi ke bo na posa na ye. Bo za pe na nzalani makasi. Mais sauf que bo ba na libebi. Botate yaga beza makamwe belé ya koloba pona ngambu wana soki lelo ya koloba ke asa bakuk tanga lobaki kasa andimaki kasa bakuk mutu achaki yango te c'est qu'il y a quelque chose ngana zamba parmi bato on a tellement na loba bande ko tolobelaka madame Belleville to respecter bato lokwa bayana. Dans la première épisode pour sentir niveau ya film Maman Komi. Mais rien moko na pointe. Na moni ka na tableau moko ba wele laka. Mais tu na mupayati. Mère alinga kocha. Bana nae à l'aise, papa yapi à l'aise. Je mets tout le monde à défi. Soya Gabriel Ingasi la té, mais héros. L'aime sous langage je sais chanzana. Et ça l'aime sous pour Gabriel Ingasi. Parce que quand on parle ma beza té, côté vérité. Ba sœur na biso bazaka trop madame Belleville wana, ba ina na raté ba Marie Jeanne wana. Ba sœur
Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Mbote bonjour, na bandeko tout bozola na biso à travers le monde. Merci beaucoup pour la fidélité Nabino. Merci beaucoup pour l'abonnement Nabino. Merci beaucoup pour les commentaires et pourquoi pas na ba like Nabino bozo liker, ba j'aime Nabino bozo tcha. Merci beaucoup Nabino tout boza partout dans le monde entier et surtout chaîne Oyo bozaka toujours fidèle nango Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup. Na ndenge bozo sera toujours fidèle nango et puis bozo continuer à s'abonner parce que toko pesa bino ka biloko ya bien. Merci beaucoup na manager de l'X, l'initiateur, le visionnaire Papa Tigre Oyazali na ville ya Texas na États-Unis. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na Darling Love CPI na bango CPI de la presse. Merci beaucoup na yo et Bureau HB Media ezawana batata ba mama bandeko oboza de partout oboza même na mikili ya poto obozali même partout bolingi bosali sa manifestation moko to boza la manifestation moko eza na Kinshasa mariage religieux coutumier civil même prédote même collation même au anniversaire même meeting ya ba politicien même journée culturelle na école parce que ceux qui bolingi entité moko ya média et couvrir événement na bino bobenga biso ba numéro o eza na se wana tokoya ko salela bino musala ya qualité et tozala ba matériel o pena bino moko bozomona o tozali ko salela musala na bureau HB Media toko salela o ba image et puis montage et kozala souvenir des souvenirs. Merci beaucoup na couple oyo ba adopta ngai vraiment bazo ba tianga na motema mama madongoma motema ya fioti ngoma ya ananga nzamba lola pambola bino a continuer ko toujours ko pakola bino mafuta na bana ya mabeko mela bino te parce que mama dongoma azali pena mama oyo azobatela libota. Merci beaucoup à toi mama dongoma motema ya ananga fioti ngoma. Merci beaucoup na couple bio lisusu alino soba motema matina depuis États-Unis bamote no ebele. Merci beaucoup na ser nanga depuis Sénégal base ya famille bota na Sénégal na bosanité Lidi ser nanga Lidi oyo azali na kati ya Sénégal oyo azali ko faire promouvoir ba film ya Madame Belleville azali ko talisa yango ba Sénégalais et puis baza ko sepela nango base ya famille bota na kati ya Sénégal. Na kobosa na ko pesa mbote te na Patrick Ipoma, la taille ne fait pas l'homme. Patrick Ipoma, mutunanga ya kati bambote no ebele ye pas ali moko o alandaka Haute Bascule Télévision makasi en tout cas Patrick Ipoma bambote no ebele. Bambote ebele na maman Brigitte Nkoufi na pesio bambote ebele depuis Londres base ya Londres la maman chérie à moi si maman Claudine Bokatola, il y a Sylvine Jolie, il y a José Lusadisu bambote nabino et Bibish Kande ya mama ni mama baza famille bota na Luanda bambote na yo ebele Bibish Kande ya. Voilà, TV moko bato ebele buka mona buka kukila betu ni baou différence yena lumbuchi menon so sa jingze nanji mekele wele bantula mpaka ba mona mpele vena bao. Qui a dit que famille bota baza na impact te baza na idéologie te luvunu na bao parce que lelo touti kota la premier épisode touti kota la premier épisode lobby plutôt na 16h30 momona ki ndenge premier épisode ekota ki suka na film femme duplicité en tout cas premier épisode ka ndenge na lobaki eza exposition oyo moto ako exposer eloko na ako teka ako exposer marchandise na ako teka tala film kitoko en tout cas sœur Nabiso étoile félicitations parce que na premier épisode kaka olie libaya sœur na bina ka ba papier nakangisa ba papier
Sœur Étoile abomi mobali na papa JR. Rosie Muchopi lia toujours libaya félicitations. Tomoni palewana te grappé moi papa JR na moi Sœur Nabiso Étoile. Sœur Nabiso Étoile a 4 papiers musala papier important. Ça c'est comme Muchopi. Te ma belle vie bravo. Film bandit mystique. So otali sikoyo côté à compagnie. D'ailleurs so tonton na biso akomi kopesa nga mutu pasi oyo mosali ya ndenge nini. Ba chef ba koloba akoyoka te. Jilo va kopekisa. Bodi aza kopekisa akoyoka te. Film eza déjà kitoko. Film eza déjà kitoko. Femme duplicité. En tout cas, bandeko nanga yo muto oyo tango na ko sala émission oyo okotala nga soki otala yango te kimamba mukene kotala film na Bellevue TV premier épisode imuntu nyonso to otali na premier épisode te oza libanda ya lola oza libanda ya bisengo tala premier épisode po o sentir niveau ya film mama komi mère ye moko na pointe na moni ka na tableau moko bawelelaka metu na mupaya te mère alingaka kotya bana na ye à l'aise bapaya pe à l'aise po tomona yango mpe na mama na palais boye akaboli mpe biloko boye ye moko alini na sanzungu biloko mo boye ntina nkwani po aza mama tomonaka mpe mère ayamoni bapaya baye aservir oui akoki kopimela papa te mais là misu ye bazangi. C'est ça, Madame Bellevue Nengazali. En tout cas, pour un film est un kitoko, film est un bien. Et ça, que ma famille botanga na obenga bino. Biso distanciation ça pas na biso. Te ça la raté, to boy mo wana o pas de distanciation zaté. Mutu ata sali ndenge nini aya ko distraire ba fan na Madame Bellevue. Okokate. Okokate po Madame Bellevue asala ba fan moko super. Ko bana na Kinshasa na esika ye moko avandi ti ba partout wana nyonso tout. La famille bota baza famille bota akota na distraction te. Ba fan na Madame Bellevue ba manipulaka bango na mutu te. Alors bravo to moni pe couple ya sœur na biso Esther na papa Elombe. Na papa Elombe. Donc, tout le monde couple na bango wana ndenge film ezokende. Alors, famille Bota, lelo eza deuxième épisode na 16h30. Mekele wele, batulampaka, bamonampele vina bao. Donc, tout zelaka film na biso na 16h30. Tango na lobi kombo ya papa Elombe na moni mwana moko ya impoli ya bolole parce que il faut appeler les chats par son nom. Oh tata na ena onto yebi kombo nete. Mais azoya ko se moquer na papa Elombe. Bozo mona moni chaque fois na osaka ba émission. Nga na o dévoiler ba impoli ya internet. Nga na zo dévoiler ba impoli ya internet. Et tango ba montele vidéo wana azotanga komba papa Elombe te. Et c'est ça qu'il faut yeba likamu wana pe akotisa likamu oyo. Tango mutu aloba na mutu boye. Azo masquer kombo. Mais yeba yango na montage na maona vidéo alekaki. Tango elongia mutu ba ocha seke aloba na ye. On doit discipliner les gens. Ce que ça peut-être ba page, c'est bon. Mais chaîne na bango. Parce que bolole ya mwana mobali wana asaka mission na mwasi na ye. Asala ke mission na mwasi na ye. Ndenge bomoni na bataki wana. Asala ke mission o bavani ne wana mwasi na ye.
donc et puis moi si moko boye azo ndima koyamba mobali tala moi si na mobali nde baponana azo ndima koyamba mobali na ye afingaka basi abatu afingaka ba mikolo asakana na ba mikolo donc mutu oyo mwana mobali oyo bololé oyo azo koloba eza papa Elombe. C'est ça il faut mon vidéo. Qui vous a dit que et puis nga na comprendre te leti yo mwana mobali ya bololo va na mwasi na plateau yo kanisi nengo zo sala bongo pona papa Elombe sila olingo makasi ata sila ngone bolo ba ke bo pesa e papa mususu yo kanisa olingo koleka Faustin Elombe Sukar place nini oyo président Elombe a déclaré ba tia na film soit disant et pas ya sila nengo zo lobana. Et puis na mutu na yo ozo sala parce que na batak tango sali bongo ozo benga kulutu lelo lingo memisa président Elombe charge ya bana nenyo surtout oyo bazoya ko bimana ba sortie médiatique donc président Elombe ayebaki yango donc mwana mobali ya bololé oyo donc ye aye koloba que président Elombe ayebi sortie médiatique à Irsi ayebi sortie médiatique ya Ser Nabiso Laetitia na groupe sima bana boni et bongo bana ba okene ko mataka na ba live ya ba mida na moment mida ofinga belle vie il faut pas contrôler bango kaka bino bozo luka ba contrôler bango kaka. Et loko même na Laetitia Lobia ça na raison mutu o nyo sotolo bakama be par rapport ya bana bande kone ba simba maka mutu o to sala mabe aya kana na simba te ba kosa bino ke bakana ba simba ba rasuna ba simba te ebele ba bengana ba ona na simba bana ba comportement mabe baza ba ingrat na simba ebele. Moi je pèse bien mes mots. Siko bololé à moi mobali azwa moi ça tient na plateau o abakena ko lelanga na tendance ba destinga na kufa et pourtant yena no azana na problème azwa moi ça tient internet ateka ka moi si na mibali mususu ndé mona camarade nezuma ndé nga sala pa moi si ateke pa boss na ye. Heureusement petite sœur nanga atimba muluba tala mibali ba bizengi ya boye eloko siko mutu aboye azoya ko vanda ase moke na président Elombe. C'est ça quand tu cause musa makasi c'est ça. C'est ça qu'on a musa makasi. Makambu ya koyebisa biso teke atangi kombote na batak eza ba page te. Eza ba chaîne o ya leki nde ba na batak ba tie elonge Elombe. Ba bangi te ba tie elonge président Elombe. Alors tolingi ba explication belé te. Alors soki nga na loba, soki c'est ça ozino solution pour na makambo te. Ah, c'est que pena te kotambola kaka mutu na senga ko likolo parce que côté mususu bazo respecter batu côté mususu baza na humanisme mais côté moko boye lingomba ya ba bololé ba ka ba sakana na batu donc à peine makamba c'est ça tane ba sakana na président Elombe ba otia na ba temps fort ba chepe photo na ye alors bo interpeller bango bo check photo na ye po ani so bo loba na yete. Ngana si na su vidéo wana. Ngana ozo ka ba vidéo. Parce que trop c'est trop. Peut-être que bon mona que to lo bela pona belle vie. Bata belle vie pe ba finga batu. Siko président Elombe salini. Allez film e wapi. Président Elombe fa contrôler bato ba que ça ba interview na bango. Président Elombe ke contrôler bango. Président Elombe lelo akomi pona bina akomi ko la film kuna. Te, tu as dit que boana posa na ye, boza pena nzalani makasi. Mais sauf que boa bana li baby, kaka ye wana bo a format yete. Kaka ye wana boloba aze lo côté, bo finga e bo tike la biso ye, to suye. Ale bolole a oya loba ke to tike balobi na ba ke to sunwe la bino ya lulu. Ya lulu za frère a Belleville. Ana problème na Belleville. Leti yo bolole a mwana mobali o. Au sala théâtre, au tikala ko sala théâtre moko
lupango elandi lupango na bino bayeba te kosala théâtre osala théâtre te bavanti kolinga osala na évangile yango okoma osala na baémission te ya bakitsakatsaka oyo obimi na église omoni kozali aventire yango oyo sipo nango awa yo osalela théâtre wapi ojoua wapi théâtre nini na malongo oyo osala etikala po ntango ofinga bato ke oyo bamemelaka bato basaki letisa memela bato basaki majouaka banzonzingi babengaki na cour des grands yo bakobenga ojoue nini yo bakobenga ojoue nini boza bato ya misala mabe en tout cas ndenge bozobaka esesaka kokanga oyo bakafinga bato parce que nga na uti omona ya sortie médiatique ya sere na ngai ya Gabi oui ya Gabi alobi ke mutu akofinga ye aza problème te c'est ça kazali oui e nga na oyebisa ya Gabi mutu afinga ko azalaka te mutu afinga ya Gabi azalaka te nayebi te soki nani afinga ya Gabi ba vérité ya Gabi alobi ya azalaka mutu ya vérité ayaka kolobaka ba vérité nemo mpe na biso toyaka kolobaka ba vérité ndenge oyo mpo lobaka ezalaka injure te tootambola biso surtout na kati ya vérité surtout ngai yo na bakanganga te vidéo ekangisanga te parce que je pèse bien mes mots na reconnaîtaka yo oza actrice munene na reconnaîtaka yo osala makama minene mais sauf que na oyo koma lelo peut-être eza or toyebeli yo et puis koloba ya Gabi so tali bien ya Gabi lelo andimiki ya bakuka andimiki ya bakuku poani po azana danger moko boye ba protéger certete ye azali seria mams to ye azali abakuk to aza comédien po batamizaki to biso la bino tomonaki bango tout bakene mupanzi moko bakotelaki certete et ya Gabi ayaki ko s'excuser koloba boye mais lelo ya Gabi dimi aza abakuk bravo eza problème te a soutenir ser na ye ndeko na esila et ndenge moko pe biso na biso batamulongo moko bana âge moko nga pe na ndima ko soutenir belle vie eza mabete mais si c'est réellement toloba makamba solo na caméra ndenge tozolo balaki toyaka kaka koloba ba vérité ezala ba vérité ezala te pona ko hina bato moko boy mais kolanda ba parole ya Gabi okomona ke azala makambo ebele ya koloba siringamu na bango wana botala ele ba interview nga oloba alobe la famille bota te ya Gabi azala makambo ebele ya koloba pona ngambu wana et soki lelo ya koloba ke aza bakuk tanga lobaki kasa andimaki kasa bakuk mutu achaki yango te c'est qu'il y a quelque chose c'est qu'il y a quelque chose ngana za ba parmi bat on a tellement na loba bandeko to lobelaka madame Bellevie to respecter batu lokwa ba ya Gabi okoki ko sala ye critique oui parce que eza télé okoki ko sala ye critique par rapport le msuma ka msua ya koloba wana eza na monde ya art tobi mwana mukia sala mukolo critique te peut-être débat public mais na monde ya art déontologie na éthique na kufa ce que ça il dit il faut ba recadrer yo alors ça na mutema ya kondima recadrage alors pour moi kota la interview ya Gabi à chaque fois baba songi à chaque fois loba batu ba mitema mabe à chaque fois boye na boye parce que ya Gabi asana façon na ye alingelaka mams mais c'est comme s'il y a un petit souci oh ya Gabi azanango oyo batu bazo kota c'est comme si balinga bacha mbilinga na relation na ye na ser na biso mams oh Jericho Betox atimba ko leka bino so timbaka oh Jericho Betox bozo ngandeni mekele wele bantu lampaka ba muna pele vina ba donc cela veut dire kota la interview ya Gabi au mona pena qui est azo se réserver
Mais ya Gabi ndenge bomona kaye wana. Ya Gabi avec tout oyo asala parce que ya lobi aya koloba vérité. Bon, ngana ozoka ba point o aloba na ngambu pona belle vie. Bon, selon ye alobi ba vérité. Mais selon peut-être mon kilipe na bato ba comprendre ba mona ke ya Gabi asala gentillité devant sœur nae. Mais na ngambu ya belle vie ya Gabi aotikala toujours sœur nae. Et moi je vous dis aujourd'hui bandeko na ngani surtout tolobela madame Belleville. Il faut que ça la très attention. Il faut que ça la très attention. To mema makana baloyengete lokola bandeko oyo bazo memama na loyenge bazo finga ka ba comédien pour comédien peut-être a bibi relation na ye na mams ebe babebani to na X babebani to mema na loyenge wana te. Biso to tikala toujours ndenge batu bayebi biso parce que bandeko to lobela madame Belleville tozali exemple ata ba fanatique ya madame ya mams ba utiliser ka bango ba désorienter ka bango et belé pe ba koma ba inconscient mais ya mayele quand même bazali bazo comprendre que bato yo balingi kimia te to mema na baloyenge wana te to mema na loyenge wana te parce que soko tali Belleville bona bango za mutu mabe mais soko tali ya Gabi boy ne longi na ye omona ki na ngambo oyo azali alobi azali abaku aza bakuku na kwe na ye boki langage na ye na kwe na ye c'est que donc il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Batu ba mona ka biso tanto lo ba ba mona kwa to lo ba blague. Il y a des batu ka pona makambu ya sila na Belleville pona ba intérêt na bango ba komi ko luka ko kabola ka baninga. Sans Belleville kabolo na batu, sans sila kabolo na batu, mais bango na bango bitumba mbaku o azowela ngana za na poste boye o azowela ngana za na poste boye peut-être pas Belleville makamwana penze zate mais na ngamu ya sila il y a des gens oyo bitumba ça même sur le plan spiritualité et sur le plan physique. Mais bandeko bazo sa la carrière na bango. Soki boko soutenir bango, bo soutenir bango. Loko la peto sa rabato bisenga senga. Soki to ko senga ka bango, to senga bango. Mais to tika ko bebi sa bandeko misu mitema. Parce que comme on a Gabi nenga lo baboy. Ezaka po linga na yesi là. Je mets tout le monde à défi. So ya Gabi linga sila te, mais héros l'aime sous langage de ces chanzana. Et ça l'aime sous pour ya Gabi linga sila. Parce que quand on parle mabeza te, côté vérité. Ba sœur na biso bazaka trop madame Belleville wana, ba ina na kate ba Marie Jeanne wana. Ba sœur na biso Milo, ba ina na kate, ba tonga na kate ba sœur na biso ba Léa Ndaya. Ba wela kate okomisa Belleville yo ba sala makambo wana te. Yango moni to yebisa bino ba comédien, bozongela ki comédien. Bozongela misana bino. Comment bino bwana ngama batu moko ngama mutu moko mais bokomi ko wela mutu wana. Ele bena opanza tswaka pa madame Belleville ba sœur na biso na bana bango pepele tournage boye soki likamonga na lobe za lukuta bayebi yango na mitema ke mwana mobali oyo azoba maamba lukuta te. Alors ngambu ya Belleville ezali ngambu oyo kovana na kimia. Soko mona ta batu mususu baloba ke
ngana longwe bona boye ezala ngo ba jalousie mal placée. Mutu moko abenge na telefone apangi yo penza ndenge ozala eske yo kozala boye nani atindaki yazala bomukala mutu te zala na poste no ya comédie okoma ye mukala ndenge ale tanga baye kolobele bongo soni wana acréer eloko nde moko akocréer to peut-être ba osengi 10 fois mbala moko moninga alobi aza nango te koyina na mobimba yango wana tala niveau bato ya baintere eza pasi mingi bosunga bandeko na biso bawasala mosala te. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolandinga papa kulutu ya famille Bota. Je préfère mieux mourir na makambo na oloba ke nakufa na malaria. Nazoloba vérité parce que vérité kangolaka ndenge ya gabe alobi si c'est réellement ya gabe alobaka vérité par rapport à makambo alobaka pona na ngambu ya famille Bota na ngambu ya Belleville wana ezo engagé ezo tala biso te wana ezo engagé mais ceux qui passent au kosa wana pe ezo engagé. Alors famille Bota je crois bien ngai papa kulutu na bino nazana ka pona relaxa esika mabe ezo uta batu basali effort yako silisa mabe moko boye mais bato balingi mabe ezala kaka babolole ozomona o ba manqué président Lombe Belleville koto azongi sous kofingama mais biso tozo ya oyebisaka ser na biso sila benda bamikala na yo bana misala na o matoi et puis eloko bo sala wana peut-être bwana mutu na bino azolanda bino na ba parquet mais sila oyati agoyati aosundola bino. Merci. Tokutana la prochaine occasion. Bon continuez toujours qu'on s'abonne à la chaîne Amino Hot Baskil Télévision. Merci beaucoup na manager de Lix Papa Tigre Oazaki na ville à Texas. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na Exode Mikebi Oazaki na prise de vie, montage, réalisation. Merci beaucoup na Darling Love, la Canona, CPI na bango, Clarisse Plasma. Merci beaucoup na yo. Dodé Mavumisa, Joao Pedro, Bambo Tenebele, Bambo Tenebele na Patrick Ipoma. Patrick Ipoma, Talara yo. Merci beaucoup na Patrick Ipoma. Merci beaucoup na Mama Aline na Toronto. Merci beaucoup na Mamado Motema ya Fioti Ngoma. Couple bio, couple moko, basala bambule bele, baliaka eloko moko. Bato babalana, ya nanga abalana Mamado Ngoma na moto ya cinéma, ya théâtre ya maboke, oyo avandisa biso kimia, oyo tolanda exemple na e. Merci beaucoup na Gina Mabiala, Fortina vrai chéri, na pesio bambote belenza mbasa chelo boko. Ma famille Bota Kinshasa, ya Matadi, ya partout, na pesibino bambote bele. Tokutana na prochaine occasion. Bye bye.